Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi ezaka esengo ya koya verbino eza musala topona kulala kolamuka nous sommes obligés ya ko communiquer tolali tolamuki actualité za nini bato ya papa na biso mboso baye ko meka to kosala kisi na bureau ya assemblée provinciale oyezo ko kamba mwana mboka Vital Kamerhe ya solo tolokuta tout de confirmer en côté mais actes moni qui ezo tambola il paraît que bakangi ba garde na papa na biso mboso to kangi chauffeur est-ce que ça solo to eza lokuta si on a conflit oyo moto abimisi information oyo to moto abimisi boule oyo gagnant de nani perdant de nani poso otali Pepe Mboso président Vital Kamerhe bango nyonso bazo sunga union sacrée bazo sunga autorité morale na bango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état siko na combat oyo nani azo gagner nani azo perdre pour ba congolais balingi baye ba vérité eza pa mambo toko solola pe environnement ya Kinshasa eza ndenge nini sécurité ya Kinshasa eza ndenge nini depuis to bandi comme la gia plastique et même les biso nini to perdre nini pour même lobby na assemblée provinciale ya Kinshasa motion information longwa na ba député oyo balobeli insécurité na ville ya Kinshasa pe balobi bazo benga général lobaka toujours basoda na été mais automoni ba policier na tenue na ba boutique na Kingabwa 3 morts banani babomi après aussi démission ya moko ya ba ministre na gouvernement o ya sika o ba congolais bazana soif bazozela musala e banda e ba ministre ba komi ko démissionner avant ba toba na gouvernement est-ce que ba contrôlaki est-ce que ba service e chekaki ndeto koswana mwana mboka Abdul ndeto koswana mwana mboka Stani po en tout cas information ezate ya koloba ezozanga bato mais sengelika atoloba ata muke na banda ki émission alelo ekozala mulai mingi te po makambo pende ya koloba ndenge bozoluka ezate to pona koloba vérité to boya kokosa ndo mweto lobela ata makambo wana depuis to bandi komela ji na Kinshasa so ya maywana est-ce qu'il y a solo ezaji to conséquence au consommer colora ko kotsa ngona nzoto so nango ezanini lolenge cancer etondi na Kinshasa etondi na bopito cause ya cancer euti wapi mona mboka Abdul mbote Mbote monsieur Fofana Epenge. Comme d'habitude toujours sengelika koloba. Ah soki tolobi te eza kosunga mboka te. Epesa meli biso toloba pona bolingo ya mboka pona ko sauver ba congolais, ko sauver ba molema ya bato ebele. Mona mboka Stani mbote. Bonjour ndeko Fofana Epenge. Soko lobi te okokufa. Malamu oloba po kokufa. Yangana ngana lobaka. Peko loba il faut contrôler makambo zoloba. Yangana ngana lobaka tout le temps. Quand il s'agit de la République du Congo, on va parler. Mais ce que ça makambo moi si on a banana on anda ko tokolobate. Mais ce que ça makambo Congo, nous sommes censés de parler. Tokoloba kaka. Ata obombe yango na kati ya chambre na biso togende tobi misi toyokoloba. Pas ces makambo Congo. Ce que anda ko no sala makambo na kuna biso toyati. Merci, mon mboka Abdul Nalombangu. Yo olati. Olobi aussi ota est réponse à malonga ezate di matanga ezana ba famille na ba famille. Lelo. Toujours zela. De to mona ki ba présenter biso honnêtement ministre a sala musana a apporté implice na ye surtout bato ba uti Sorbonne. Ministre moko a démissionné. Peut-être Libakoua première émission na ye kokende komona Sassou Nguesso pour na basé à Congo
Bon, au début na Congo, ceux qui balobeli binoté, moi la vérité zate. Yango ndeza mosala obiso tondima poto koka kotalisa na ba Congomane ba comprendre la vérité za wapi. Ba jara ba information boy. Ceux qui kime je vandi ezana bato yo ba ko bongo lisango na ndenge na bango. Il y a d'autres gens au babandi koloba oh non tu sais que d'abanda ko tchela emisu ya zwa boy nde tu sais que di alongolie oh non tu sais que d'abanda ko déranger ya zwa boy yango préféré à démissionner moto na moto ali koloba na ndenge na ye mais véritable version o esengeli na bakongomani bakoka ko comprendre. Madame Stéphanie Mbombo a été nommée ministre déléguée dans l'environnement. Le président de la République a indiqué na mission de Aza mandaté par le président de la République à Kende et Paya homologue naye Denis Sassou Nguesso à remettre na maboko. Il y a Denis Sassou Nguesso lettre. Image. Voilà, ndenge tali komona na image. Koko mazwa komi mai oyo zo le kikuna ne rapport komi pa mokonza mboka. Ngana mitunara. Banomeo ministre peut-être mbala na oyo ya liboso. Est-ce que oluka ko yeba naza ministre boy nakotambola ndenge nini? Nakopesa mokonzi mbote ndenge nini? Basala ka ndenge nini soko zo kutani na président ya mboka mosusu. Babiloko wana il faut koyekola ka yango pour ne pas ko humilier pays. Akomi kuna mbote oyo ali kopesa na Denis Sassou Nguesso bato ebele balobeli Congo Brazzaville balobeli balobino akoki jamais kopesa Denis Sassou Nguesso mbote lokola camarade na ye lokola mobali na ye bato ebele ba critika kiango même evangeli na ye ezalaki vraiment ndenge elongo banité eloko sikoyo ko tchal sous soni makasi Madame Stéphanie Mbombo alobi na président ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bauti konome ngai ministre wapi cadeau na ngai est-ce que pesa meli Denis Sassou Nguesso a pesa e cadeau to ça fait partie na mission chef de l'état tindaki e ali ko senga cadeau kuna pe mosalo bazu mission batindie akomi kolobela makambo mosusu oyo même image etambo na ndenge ya malamu te moi c'est Denis Sassou Nguesso ye pasilika ki asepela kite na bozongi na ye Denis Sassou Nguesso abengi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisie ba détail ya ba makambo oyo eleki kuna asepela kite okoki ko imaginer il semblerait selon ba source na biso ake koloba na Denis Sassou Nguesso ndeza boy est-ce que bi ke Tshisekedi alingaka yote mais moyena loba na ezate mais na bombia ngome un jour ko yeba siko to mituna soki asolo alobaki bongo alobaki ngo na likanisi nini Denis Sassou Nguesso pas atali vi makambo to ali na ngona Rwanda pe ndenge ali kopesa mabele na ba Rwandais ayoka ke moto moko boye oyo président Tshisekedi a nommé ministre akene kolobane ke Tshisekedi alingaka oteseke oyako sanini kuna pe mwana mwasi maman voilà. Après Denis Sassou Nguesso kolobana chef de l'état ba makambo ebele concernant voyage ya Madame Stéphanie Mbombo mokonza lobi esengeli na benga ina tuna Stéphanie Mbombo alobana nga makambo ni eleki kuna est-ce que problème ezalaki to ezalaki te ya lobi na mokonza mboka problème ezate makambo nyonso eleki normal Denis Sassou Nguesso ayoko tinda moto na mokanda pesi chef de l'état tali ba détail ba makambo nyonso mokonza mboka silikaki mokolo chef de l'état pour dire que o a démissionné non mokonza mboka bengani aza ministre jamais chef de l'état oyi oloba ndeza boy oza sous-ministre te bimano a kotinda yende a déposer démission na ye logique des choses ça les marabongo c'est pour le moment on va te démissionner voilà mais il faut qu'on mette tout là baouti qu'on nomme a sali même pas si c'est une semaine chez kuna batu bali ko fêter bali ko se plaindre ba nommer ministre mais boni aloba ke pour des raisons personnelles a qui ne ko déposer démission mais talis que fait ezana no nanda kunaye ndenga zali ministre il faut batu ba mitu na question ana mokonza mboka bengiye ezalaki mokolo oyo esengelaki a voyager akende na Afrique du Sud soki bozu bomoni na image tango azo komaki na Afrique du Sud chef de l'état la taki moniere ela moniere wana ndenga la taki ndenga yambelaki abengiye aya Madame Stéphanie Mbombo comme si a comprenait que l'eau quoi dit que le président Tshisekedi alingaka bana mike makas amemi bana na e peut-être moi likamo bana ba kosenga pardon chef de l'état sani a dosé koko makaka zwa komi mokonza mboka lobi bana bazala kuna yonde yaka awa chef de l'état bando lo bana na tuna kyobo yo lo baki boete na tuna kyobo yo lo baki boete tala boye c'est par là ayeko sutuka alinga bana kosenga bolimbi si bo chef de l'état lobi
babiloko na ko tolérer yango jamais surtout makambo ezo etali ba forêt na biso au Kabila zo tikela Denis Sassou Nguesso plus de 10 ans ya se focalisera na ba minerais mais makambo etali zamba na biso to bénéficiera na yelo côté et qui na encore rapport na Congo Brazzaville chef de l'état Talisi Alobi na koki jamais kondima ba erreur o se répéter alors ndenge zaboué démissionner avant ngana kende c'est par là où alinga sa l'état ya chance avec na chauffeur so ça yake yimo ne mtakumba yimutuka yaki kuna mbele ngasa accident nzela na bana chef de l'état a obligé lettre ya démission wana esalemi na cabinet ya premier ministre madame Julie Tuluka Souminwa yango boyoki bazu batangi tete koto ba pour des raisons personnelles moya ba misa pe na etando ikeboye mais déjà ba to ba poto ba lobby bani kaka pour des raisons personnelles mais version to lobeli o mona ba tebele ba yebite ba ali na posa koyeba nini eleki moto abeti même pas une semaine ba uti ko investir bango kaka na mikolo oyo akene ko démissionner kaka pour des raisons personnelles abilité a détourné que puisque non ba bani vraiment makambuté mais pour des raisons personnelles ndengeni batebele ba mitune véritable bon ya mutu ya nini ba monaki parce que aza ministre délégué c'est-à-dire ba saleli eloko nde ba cheye pe parti na écrit il me combien de députés pour on est bien na parti cric ni na bien mona moswana mais tolanda ki critère oyo ba pesa ki ba lobby soki ozali au moins na 10 députés na parti na yo ozana ministère moko c'est ça oui c'est quoi il faut retourner ce que madame Stéphanie Mbombo alors comme ministre délégué azala ki na combien de députés pour ki ba chaye place wana tomi tout na question wana est-ce que bisika ba chaye eza place wa yebi lolenga kokumbela est-ce que na Congo na azo regretter Congo na biso bakoma ko nommer bato sans que kolandela est-ce que moto akokoka est-ce que moto et comme ko salema même na ba relation ceux qui to lobby mais et ça il vraiment pas mingi na mawa imagine a déposé des missions na ye ba na kati ya gouvernement et madame Juliette Tuluka Souminwa fête bandi ba sepeli na mituni mais fête bandi na ba membre gouvernement pour nani oh non azalaka lolendo azalaka lofundu imaginez à Kenya l'aéroport pour qu'il voyager place où ezala réservé pour na ba ambassadeur oyebi kaya kenda vanda kuna ba yebi sa ya boya ngana rovanda ka wana donc veut dire asa la ki teti moko to yebite pour azana famille à chef de l'état to pour na nini to yebite mais bon nzeto matela ki yango ndeko kitela so na yango wana merci biso to finga raté mais biso to ba kobe vérité parce que Abdoul Atienga quand même aloba moko na munoko balobi na to komi wapi pona okoma journaliste ba critère yango pa boni moto a répondre na ba critère na yi bozuyete mais bato azana ba répondre à ba critère faut pas tout parce que moi je me demande parti na parti cric babimisa combien de députés mais bon moni bo salelier ministère bo tcheye mais bon expliquer biso muto a continué au gouvernement sika pas même un mois a démissionné pour quelle raison pour toi quand même l'état de droit ngana lobaki que en eux il y a réclamation bato balandaka excellence ba monika excellence a démissionné mais pour expliquer bango pourquoi a démissionné mon mboka stani yo pe oyambi message wana ndeni bonyo komi na parlement debout ko défendre même ba ministre boyebi mutuna makolote mais est-il que monika lem soit ba reprocher bino bazana raison bindimandi mabilo baloba e mona minoko na bino yo pourquoi expliquer biso démission ya moko ministre na bino pour atie mi gouvernement kao parce ba ministre si ba bimaki ba ministre ezalaki na ba critères au bazeli bango et en même temps les premiers conseils des ministres au basalaki le vendredi passé ba kendaki ko pesa ba ligne de conduite comment ba koki ko ba fonctionner na makambo na ba na misala na bango na administration et à l'état mais ce qu'on trouve contraire ezaka que ministre soka bimi na Congo omone na famille na ye bazo sala fête omone ba ndeko na ye ba commission comme si ba bongi le lenge baloba kaka ke to bongi parce que to pe ministre na kati ya famille mais ils oublient que eloko ba pesi na ndeko na bango ezali mukumba ya makasi on va contrôler ezali mukumba ya makasi ya peso ki amemi yango bente et risquer peut-être à de prison ezali kwa mutu ya simbisinga maki ba pesi condition maki osoke ba mani na se
Donc sache bien que Ekofi il peut que présent ou bien il peut Ekofi. Mais il va bien que na za mutu na koki konimba ponge fatigue pe koki koya na koki ko sutokelo ke za na maboko bambani déjà na se. Nde biloko siko ba famille belé africain tozo bossa na surtout la RDC tozali ko bossa na makambo na makasi. Otali bien que ministre ba uti ko nommé a sali pas même 10 jours ministre a démissionné. Nazo linga vraiment ceux qui technicien peut-être a koki ko aider biso autant la place ministre nazo pesa na mbote na Denis Sassou Nguesso. Autant la vraiment le lenga atikali na loboko na maboko ne batikali basimani na loboko. Ezana message moko ezoleka. Ba liboso amona ye tomba liboso a vivre ye pe na âge et pas Sassou Nguesso. Aza koko na ye to aza camarade na ye. Na logique nga nazo kende zaka ke ata lelo na kutani na président moko ata président des États-Unis ata Poutine na koki ko banda ko paniquer ou bien ko bando sala biloko moko boye elagisa vraiment na lobi bazwa kaka image wana batala place bazo pesa na mbote na Sassou Nguesso otala ke ezozo ata quelque chose ata ba 10 secondes le boko na ezana maboko ya Sassou Nguesso na lobi eloko moko te côté kuna na poser ka question pourquoi le boko na etikala ki ba seconde de belé bon na maboko ya Sassou Nguesso. Et deuxième chose, tous on est bien que Sassou Nguesso azali monto azali ko bondisa biso Congo, il faut tous à la claire. Donc que c'est marché ba monter. Ou eza génération sans conflit. Il faut tous à la claire. Parmi bateaux bazo bondisa Congo, au moins na kati Afrique du Sud, les chefs de l'état congolais a bétié 12, au babenga ke pa bakino 12. Chef de l'état tiki bango batika liko sala mwana wanga kitina Lubumbashi. Sassou Nguesso aza parmi bateau bazo linga Congo et que de libosote. Sassou Nguesso aza parmi bateau bazo linga que développement et Afrique ezalate. Afrique centrale ezala toujours enclavée. Mais nous suko zoloba au moins les chefs de l'état qui dasomé moko na kati ya Brazawa. Aloba bien que tozala tozo benga na bande côté so muto pesi mukombo chu bien belé na mukombo. Mais la dame ngana zozo kaka eno kwa na mbote. Bozo kaka vidéo na botal ensemble. Botal vraiment mbota na zo pesa na Sassou Nguesso. Est-ce que ça mbote moko dans un nombre d'état ou bien moi si moko aza na fonction moko boya munene na kati mboka. Ezali mbote moi so azo se respecter na zo yebate. Ko se respecter pas que dans le sens bato bakoki ko zolango dans le sens que ozo se respecter que na sa autorité na mboka na ngana outi mais malgré na kutani na chef de l'état ya mboka mususu il fallait nazala na façon moko boya komi pesa ata moi valeur neti mutozo paniquer devant ozo sentir que azo mériter ko zala na poste ba service na biso na zo tuna ba service na biso ya renseignement. Est-ce que bateau nyon so bachena gouvernement ba service bazwa ki temps vraiment ya ko étudier ba caractère à bateau na ba pays sérieux ba no makabato te mais d'abord ba service ndé o ditaka pona bateau pona ba individu ava ba koma na gouvernement. Il faut batala vraiment ba yeba que non celui-ci mérite yo kana no eloko ndeko Abdoula oti ko soulever ya na aéroport côté ba ambassadeur ba vanda ya ki avandi ba yebisa yo te na ko vanda avandika muntu abongo siko soki a présenter déjà ba caractère à bongo. Ce qui est là qui a présenté un caractère bon, beaucoup qui ont beaucoup de na gouvernement. Parti na écrit vous savez combien de députés, ça na kata regroupement. Cric oyebe que cric ce qui va zo benga ngo cric na ebia ngote na ebiku to parti en até. Na ebia ngo bien. Ah, ça sorti officiel na jardin botanique. Oui, cric na zo yeba ngote na koki ko critiquer parti politique mususu te mais ba parti net ba cric wana tout ça na Congo qui tombola mutuka mais c'est ça ya ngwana zo tombola mutuka te ya République démocratique du Congo ya na crique zo tombola mutuka et tomboli vraiment poignon sur Congo likolo eza crique bino bobenga ngo crique aux chance ya ko bima ministre aux chance ba cho ministre et d'ailleurs na ba ministre to ba bimi ministre a liboso une mission ya kokutana na chef d'état ya mboka mususu ozongi mba moko boyo gâché. Et après, comme la biso na lettre non, pour ba raison personnelle, te ba raison ezali oyo biso nyonso tozo mona ngata na misu na lobito kendeka. Osangu batole na kati bale bimaka libanda. Ata ozana zelo vandi na sekuna na océan. Une fois ozo longola ngoka botsa e bimalikolo. Talaka to bandana no kaka na mbote wana na mbote. Na evandelia mutozali déjà ministre Simoko ozana président de la République démocratique du Congo. Ok de gauche, ou sont à droite.
nazo mituna na bi ba ministère ana fachi beto ako pesa nga ta ministère ana tenga pena ko mata ministre parce que tika ba to tika ga masolongo. Merci bande ko ba comprendre que oui tous un droit ya ko yeba document wana d'abord ba critère nini bo senga rapport moto comme ministre to akara ba oza licencié oza la boyer mais quelle norme peut mutu pas démissionner? Bon, expliquer pas biso. RTNC dans la chaîne nationale, ils ont pas pas biloko tout la ndaka RTNC. Elle est ka lokola yeti milinga ba fongoli nzungu epumbeka boye ke libela te. C'est un droit aussi à quoi expliquer peuple. Moto azaki ministre a longue à travers mission moko boye akendaki a rendre bino service malamu te to e bandeli nenga zomba bato na cabinet na ye bo sepeli nango te. Pourquoi vous poussez à démissionner? Vous avez poto, vous avez Paris, les États-Unis, et ça la candénie. Vous expliquez biso. Tout ça droit à koyeba. Pourquoi vous tindiga gaye? C'est là que j'ai félicité Claude Kabundu, c'est évangéliste. Tant que moi on a mis député à talissier devant l'église. Député à Tambola Kamutuna Seboité. Député à Tambola Raboé. Pour comment on a ba autorité, ou comment tango ba to ba bini ba ministre, bo orientation ni bo pesi bango. To ba critère ni bo tiaki. Mwana Mboga Abdul. Wende ko fa. To go fan de la été ba ko lo bateke lokola to zuité, lokola ba nommé o te mais tolika. Qui concerne sécurité na ville à Kinshasa. Bon. Le blaga est trop. Oui, comment dire? Côté wana ozo lobby to que jamais ko vandela ye pour que bato ba biso to vandeli non la personne Stéphanie Mbom. To vandeli place yo ba chaki émission ba pesa ki oyo ezo simbité oyo yokisi même ba congolais soni et seigneur la biso to loba to e donc loba information. Pour peuple congolais ayeba en réalité au lieu batika la komituna ba mituna sans réponse et ça la rabienté. Biso to yende ko pesa peuple congolais réponse par rapport ya situation ana. Donc c'est un peu ça. Pour na maimatali est de la République démocratique du Congo, il y a liboso nali ko féliciter vraiment FARDC, nali ko féliciter ba wazalendo, nali ko féliciter vraiment détermination ya commandant suprême. Le président Tshisekedi n'a ko féliciter détermination et chef d'état-major général au moment où Tozaeli le M23 bali ko kufa lokolo lelo mususu okoki ko imaginer ezali na ba 3 gardes républicains o bazuba kufa ki na tango bande ko sala exercice militaire. J'espère bien ezalaka si je me trompe pas le 30 août 2023. Voilà partout au monde va kufa parce que l'exercice est la PTT. Voilà, mokonzambo kakutu akendaki ko déposer gerbe de fleurs. Maintenant kota la boy bazui image wana ba publier on a ba réseaux sociaux ba tie logo ya France 24 ba lobby ke ono banda bitumba oyo entre le M23 na FARDC FARDC bazui ba kufi 3587 ba publier photo wana ndenge ba me batumbola ba cercueil ya ba garde républicain wana par rapport na kota la boy ba yesu ko publier ba tie logo ya France 24 ba komi ba lobby depuis bitumba et je bandi entre FARDC na ba M23 5786 si je me trompe pas il y a ba militaire à FARDC au ba déposer mandoki na bango ba kimi donc ba salu ba benga na lopoto d'infection donc ba kimi armé à cause pe lisusu ya manque ya traitement ya malamu atana bime France 24 et ali ko publier ba makambo o ya photo na moni ali ya lokuta oyo ba lobby oyo pe nombre o totika loko yo kangote na meka kolandela na yeba est-ce que eza vraiment makambo na ali komona eza ya solo to eza ma bablo mo be fabriquer na ke kokota na site ya France 24 lukango etika komona na te na bi mais awezate mais babilo article wana bimoni wapi OK eza ba M23 ne ba fabriquer babilo wa lokuta wana
pour désorienter la population. C'est pour ça que nous avons biso bato to communiquera. Et c'est ngeli ba reconnaître biso pas to sala musala ya famille na biso te ya bana na biso. Recherche pe ma casse. Pour la recherche à ma casse. Natikali koyoka te mo batumo baleki batalisa yete ke non publication za makambo lokuta makambo za bongo te makambo za boye bavandi kimia bato balela bambongo bavandi kimia biso yo ne mtoye kotalisa peuple bola na makambo wana te makambo bali koloba eza makambo vidéo boye ba partager te elo comment côté ba M23 na ba communicateur numérique na ba comprendre que ba na information coupé ça sur terrain te puisque bali ko kufebele ezali na cousin éloigné ya Paul Kagame. Oh, Kagame a monté qui moi division moko c'était en 2023 division na ezala qui était bakota en conflit en République démocratique du Congo. Au moment où je vous parle, cousin éloigné à Paul Kagame wana. Bauti ko bomae po ba meka ki ko tenter pour que ba récupérer windi. Bauti ko bomae. Ezana moko kombo na ye Bisengimana. C'est pas Bisengimana auto yebi ya komba ba Rwandais parce que ba Bisengimana na Rwanda bazé belé. Ye azala qui changer. Il y a déploiement, il y a RDF net na territoire ya Rutshuru. Azala kina 6 gardes du corps nae. Asutuka ba wazala no babimi. Massa se bando beta. Ba garde du corps ne balobi to beta ba wazala no massa se ba ku fate mwende yeni. Massas. Le monsieur en question chargé à déploiement il y a RDF na Rutshuru, azu massas na moto akoikao. Basi garde na o bazala ki ala babeti esimbite bazipe babal bangonyo so bakufi. Opération menée par le Wazalendo. Na minito matanga e ali kosalema ya dégâts na niveau ya Rwanda. Matanga e ali kosalema na lolenge moko incroyable. Toye sikoyo na Bunagana. Na niveau ya Bunagana eza na 87 éléments RDF. Oui, ba recherche. Non, ba recherche. To Olandela rango series. Olandela capo ba o baza kuna ba bandeko na biso. Passe na bango eza ya biso. Pe mikolo pe formation ngo moi ba former les dîners et dîner po biso to ali bana ngimate. Biso to ali ko ya ko bimisa. Ko bebisa ba plan na bango. Est-ce que chef de l'état e bakayete ke to bundela mboka? Pour obenga mawazalendo la kisite qui a aussi mis mando qui kana est zobeta masasi non tout ça ba wazalendo na sur le plan ya média patriote solo ba patriote solo po ba wazalendo tong baza ko bunda baza pe na posa pe baeba oyo bali ko sala ya malamu est-ce que bali ko lobela ngo ba congolais so ba yoki makambo to sala ba reconnaître ngo bali ko lobela yango c'est par là et motivaka bango tozonga na niveau ya Bunagana 87 éléments RDF. Baboyi kosimba mandoki kobunda na FARDC. C'est par là que l'armée ougandaise IPDF, tellement fâché, bazu 87 éléments RDF, baligote bango sur place. Pas baboyi kobunda babito kobunda te, toboyi tokufa. Mais na lobi armée ya Ouganda IPDF, baligote bango. Mais côté autant rapport, on y a publié rapport à Talisiete. Na mabele ya Congo, Uganda, na Rwanda, bazali, na kati ya makamba ba M23 ko soutenir ba M23. Tomoni Uganda zo lobby, non eza makambo ya lokuta, ba o nyonso ba kondima makambo wana bazali ba idiot. Wana ezali Uganda. Mais côté ba nani o bazu ba ligoté 87 éléments RDF. Eza ba armée ougandaise te. C'est ko ba nani azoko sa banani. On doit être très prudent dans Uganda. Uganda yaki na mission pour traquer les ADF. Mais le même bango bali ko soutenir ba M23. Ba ADF bali ko travailler na ba M23 siko ba ko traquer banani. Nani ali koko sa nani? Yango to ali ko ba vraiment na ba autorité mboka na biso ba tala vraiment dossier ya Uganda o ba yaki ko sala opération conjointe pour traquer les ADF or ke ba yaki ndeko financier ko ravitailler ba ADF et c'est to kata yango ba kine pour bazali pe pays ennemi. Ils sont en train de soutenir le M23 pe grâce na bango de Bunagana et pe sama na maboko ba M23 sans ke babunda. Merci mon amour Astani qui concerne sécurité. Le Blazari ensemble provincial mais va soulever option ya mambo Italie insécurité na ville ya Kinshasa. Mon amour Kabdou Abele mambo Italie est yo Kinshasa yo fandi ndo la te lamba boy po bima il faut sengeli kimia izalila. Mais ça ne va pas. Président Sandarutu elongwe ka kuluna ekomi ke ba policier. So dans la bazo kanga moto. Jusque là pe sort les oye banatel
bazokanga kaka bato ba moto bazozoka bakilia bazozoka mais oya okena tina makala na bumbu na kiseso ngaliema okena ba commune nyonso bakimbantseke ça ne va pas. Eloko nakoki koloba ezaka que soki tobendi makanisi wa museka tomona ke ba to bazali ko créer insécurité ya liboso ezali d'abord bango ba policier. Pourquoi j'ai dit ça? Nazali kolobango parce que tozali komona ba policier ebele ba yebakate. La police c'est un travail noble. Ezali musala batu batangi classe. Ezali musala ba intellectuel. Mais c'est le contraire maintenant, il y a ba policier bazali ko sala pas au moni policier policier na bana ofinga maman na policier azali tout le temps pas énervé. Policier azali tout le temps pe menya peuple. Policier ne mutu azali ko collaborer na peuple tout le temps. Policier za faire DCT. Parce que baoye baye barate bavanda bazo benga ba soda te sont des policiers. Police à proximité na waka kombo hein. Donc kolo ko pa Daniel bachaye pembeni représentant la police à proximité mutu sabima. Ote biso to za bambila biso te oza policier mbila za faire DC. Mais il y a une grande différence entre les deux. Parce que malgré bangonyo so basimba ka minduki bangonyo so baza ba compagnon d'armes mais oazana ministère à défense oazana ministère de l'intérieur. Mais tala siko lolé makambo lolenge zo salema ozomona que policier ezana ba point mususu soko keneti na bakingasani kota bamboloko côté ya bangando kitina se kota avion ekweya côté igota nzamba kufa na avion kuna na kati hein na ba 2007 je pense côté kuna soko côté kuna tu vas trouver que vaut mieux okutana na kuluna na butu que policier soko okutani na policier na butu azio oyo zanango batambwisio butu mobima bakeyo tika na souci ato moko boye na tongo po bima il faut futa mbongo mais soko zaki na téléphone ba récupérer okomo luka téléphone ba komo yebiso ezake pas Jean-Jacques asabi maki akeinda Jean-Jacques akoya bote ngana zaki na ngote John muntu azalaki na ti téléphone okolemba pe otiki. Donc qu'est-ce que j'ai compris? On a ramassé des kuluna auto zo benga ba kuluna ba bakiseli bango kaka munduki na maboko. Est-ce que ba jara ba policier qui chasse? Ndé eloko place na zo kende yangwana. Parce que soko tali policier façon zo se comporter. Je parle d'abord des policiers. Façon bazali ko se comporter eza papa total ka ata tokenda peut-être na bamboka moko musika te tokenda ba France te banindi meilleur moko total ka TV policier soka linga interpeller mutu. Façon policier zo s'intéresser na nona mutu. Ozomona que les policiers s'intéressaient chez Moutou avec beaucoup de respect. Attention que Moutou azala qui monte, azana facilité à kokita pour répondre à ma question là. Mais ozomona policiers azoya vers yo, le ko la kuluna moko bo le ko moni vraiment M23 bazolo bana est na yewana. Policiers azoya le brutalité dans autres na tongo ya lelo ngai na tongo lelo. Place nini ya ba roulage ezaki na boulevard. Soko leki oleki sona oleki comment en face à Okemart na boulevard boy jeune homme moko ba côté les soge pa bato amikanda na kati alongoli mutu na brutalité erbanyati frère pa bato amikanda ba te mais il faut voir ba policier ndenge ba il faut voir façon ba policier ba yeli mo ba zo bisa zo filmer na bisa na filmer te ponani oto kanga na bi osala nini donc oyebi ko so sala mabendo zo banga vidéo parce que soge zago zo sala malamu ko banga te ngana filmer. Est-ce que vous avez PC maboko changa kraka o memanga et de deux maintenant aux hommes on a effet à que policiers azoti à la place moko 5 ans 6 ans il y a des policiers dans la commune na biso ba Kinshasa ba lingwa la bani au centre policier comme chef Koutimi ouais itaga depuis 2006 policier comme ba mususu sous cette wangata depuis 2005 on se comprend de ce que belogan moto souciat moto policier vandi na souciat depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui donc ce qui te commune à 2025 je pense na 2025 la policier na totalisé combien des années place à Zana on se comprend de ce que un policier pareil a sali 20 ans. Est-ce que beaucoup qui continue policier comme vendre zo mela diamana ba yanki policier zo mela agene na ba yanki il fallait basala que ba changer les biso ba policier ou bien basala système ndenge ministre réforme singa mbongo oui ndenge policier ndenge ministre de l'intérieur a seka koti bazwa policier azalaki na lingwala batinde na kingasani
bazo ya kengasani akena ngaliema bazo ya ngaliema azongi na barumbu bazo ya barumbu amatina gombe bazo ya gombe policier banda ko vanda place moko 6 mois te parce que ceux qui policier yena pose sika alinga kaya nanu na moi orgueil moko boy moi grimace moko boy moni ba policier na zamabe mais a humilité balongoli bazongi si mususu et ça sera bien au consentir que la police sera ba ko sala musala bien bako banda ko traquer ba kuluna ozomona kuluna ko banda ko parce que kuluna bangade ozomona kuluna lelo ko mozoma banga zo bamba policier kende na makala omoni policier bakati maboko epa ba kuluna policier bakati maboko epa ba kuluna. Est-ce que tu trouves ça normal? Merci. Abaki monsieur allé kozala moulaïté. 30 secondes affaire J à plastique. Nga mo azaki victime. Vodi ba mo so ba peki sanga na yoka kate. Na zwa jiwana surtout festa ya rouge wana. Na mela yango. Na fanda na chaîne na kao. Ba obulonde na laliwa abunda na liwa. Le lope assemblée provinciale, ba député provinciaux ba soulever yango. Est-ce que gouverneur a koyo ki la ba député? Parce que bazo condamné aussi qu'il y a ba autorité na biso, bazala corrompu na ba libanais, na ba indien. Affaire J ya plastique. Eza vrai, est-ce que ça faux? Eza jité, eza corrompre bazo tchelaka batuna mai. Eza vrai que bazali ko corrompre bango, eza vrai. Parce que ce qui ezala ki vrai té. Comment ça fait-il que bozoya par exemple on appelle cet exemple on moni ba policier bazali ko tambola na ba coin le lengo tozobeta masolo ba ya baji ba policier bazo kanga ba biloko ba chaka na ba plastique soki bazo dodo mais comment ozoya kanga muntu ozokende osomba mais izino izo produire bozo kanga ngona noté est-ce que ça a des sens et ça n'a sens c'est avant boya ko kanga muntu azoteka il fallait bokende ko kanga nanu izine bokangi izino izo sala biloko wana e bandiko ube bo pesi bango façon bako banda ko salela soki bako banda ko sala ngo ya ba canette basala ya canette balongo la plastique produit nini basaka na bo parce ba produit obozali ko sala nango jana soko melango zo melango na suka ozo yoka neti boyi ozo senti guana ya biete omoni soko zui pile to bandaki ko chana radio kala oya mineno ana ba vinike na ba nini oya mineno ana ozuma poudre no meki guana ezala na poudre na pona sina meka go oya nani poudre na un jour ya muke kaka ochebo nek okoloka guana etikala kana suka ya ji erozo se oyoka biloko abongo ndio mone lingaki bare moi mo Abdul ngai na mona démonstration tozali na kana ngana mo sulubaki bazu ji wana batira papier mouchoir okomwa kolorane tika na papier mouchoir oyo kitana sa maya pompe siko assemblée provinciale ya Kinshasa ba eli na biso ya sika babi nous sommes obligés à sécuriser Kinshasa. Est-ce que ba koloba langage moko na gouverneur pour moi gouverneur le bleu même chef de l'état nezine songolo nenge jatiningo bla président ezine wana ba déchets à bouteille à plastique lelo lolenge ba congolais musale ezate. Si c'est vrai, bazo soma bouteille à plastique. Est-ce que bouteille à plastique est comme ça dans la terrasse, bodé les autres décorés terrasse, tout na ba maya kalam, tout na ba mbopono. Ni yo kolo ba mukuse, poto kwa ko loblande dossier émission mobimba. Bon, eloko nga koki ko lobana. Pour monsieur si. Eloko nga koki ko lobana mukuse bato yo basombara ba na problème té. Problème eza na bato batekaka. Bokoki jamais kopekisa eloko tant que bokei kokanga ba izini wana te. Soki bokangi izini wana moyen ba biloko wana côté tambola ezalité. Aujourd'hui ba congolais ba komi kobela ba maladie moko ezo banate motona makolo or ki na ba ji wana nde place maladie ezo evali. Tout casseur. Voilà cancer. Comment se fait-il? Bochara papier mouchoir. Couleur ezo tika na papier mouchoir. Maya pembe ezo kitana se. So couleur wana nde tika na nzoto moto. Des ont créé ba cancer, ba maladie songolo pakala. Na Congo, il y a un défaut. Corruption et l'équité tellement makas. Ba côté ici décision ya malam. On est basa elango okomona ba kolo ba société wana ba izini wana ba libanais ba indien. Ba ke ko lukala mo consumer songolo pakala ba déposer ba pakia mbongo. Ndeza botolingi na nité et continuer sinon te ba faire na biso okene par terre. Mais ba faire na bino ne mtozo ba congolais. Est-ce que okowela ko sauver mbongo to ko sauver molema ya moto
ba comparaka molema ya moto na mbongo te. Aujourd'hui ba congolais ba komi ya kokufa à cause ya ba autorité ya mboka na biso. Na ba poto kuna au monde na baza soki na kopé par exemple ba sardine na bango bazu ba sali. Tellement ba sali yango ebele ba ko remarquer que ba sardine ezali ba problème songolo pakala. Oyo peut-être biso mo soto liango e roboma biso. Oromona bazu yango batindi yango na Afrique. Donc veut dire bango ba mi bateli parce que bango kuna ba contrôleur. Le coup la Afrique eza poubelle, ba congolais bazali ba nyama, ba africain bazali ba nyama, nde batinde la biso biso tolia to kufa. Tout cela ezali ko tourner tout autour ya ba autorité mboka na biso balingo sauver ba vite, balingi ko landela te. Merci. Ah, on est au ici, mais na banza qui concerne bouteille à plastique na mai na ngweza na kati. To kosela ngonde émission mobimba. So ok na goma ba jezali ezouta ba Kenya, ba Burundi, ba Uganda. Mozo sentir so melishi, ozo sentir goût. Eza ko ya biso ate. Mais eloko zo la passe qui cherche des capitales, mais pourquoi ba ya malunga to ya ba carton eza na Lubumbashi? Ok na goma ezouta ba Kapala, ba Uganda, ba biloko ya malunga. Mais capitale qui cherche autorité à l'état des athées, tout l'état et monde a sali cop nae aboma bandeko nae ba population nae a kama kasi na kokunda to yebite maintenant tout na ka mutuna est-ce que autorité à l'état ezana Kinshasa à quoi ko kanga mona mboka o ya sombika 3 paquets mais botiki ezili na limité ce qui m'a cassé ezali boye état de droit boye na changement bokitande na ezina na limité bokendende kokanga keko okanga pharmacie oyo soki bakisi ya 50 000 mais botiki ezine ba dépôt pharmaceutique na barumbu awa etondi ebele mais bozo okanga kaka moto asombi mwa bakisi ya $100 mwa bakisi ya $200 à quoi ebele ya basiloga mais rien ne marche soki tolobi o mabe à quoi ebele ya basiloga mais rien ne marche. Ah, on est de ceux qui c'est mission. Mais le peuple d'abord et voyager na mboka nini pour être comme une union sacrée. J'ai un ping-pong président Boss na président Kamere au jusque bozo luka nini pe bozo salir nani. Merci.